scénario. Pour ça, scénario, on a joué scénario. Il y a une marge. Ça, on a eu mais aujourd'hui, il y a pas de ça là. Mais nous sommes en mode don, on a un piscine, il y a un scénario. Bien sûr, parfois tout travailler ensemble, on attend tout ça répétition. Au moins, il y a un bagage à nous. Mais ça déjà dans l'imagination, ça c'est. Bah fouille à imagination naie, na bandi ndenge bozala ki naie, boko koye bayango, bah mettre qui en scène la pièce nini par exemple. Bon, tu vois dernière pièce tout ça, titre bon, tout ça, dernièrement, l'homme qu'il faut. Salaka, elle avait écrit, mais ça a été arrangé par Nani Chouge Elombe, na bisonyoso na ndenga collectif. Sikoyo tozalaki komona Mindondo azalaki na bino nazalaki pe na ba oyo azalaki na bango mingi souvenir nini moko na bino a garder pona ye pona Mindondo. Bon, na sima kuna na moni bolobi te mama linga souvenir nini moko na bino bon la souvenir na koloba asalaki na kati ya groupe salongo eloko moko pe ya komata abinisaki oyo ye donc na koloba souvenir moko oyo que vraiment parce que biso na kati na groupe salongo okoki koya na yo mais ceux qui vraiment ont talenté ezo bimate tozomona te ok mais ayako bakisa un plus donc aza ndenge lelo Mindondo akei tokozosu Mindondo mususu te donc moko na biso wa azana ndenge na ye mais ya eko ko bakisa ya ye donc souvenir na koza nango ya ngwana ya munene donc contribution na ye na ndenga ba interprétation na ye les équipes penza et pesa ki eloko moko munene na kati 1+ na kati ya groupe salon. Mais relation nini penza bozalaki nango entre bino relation ndenge bozali ami ndenge bozali ko sala théâtre en dehors ya musala comme tel relation nini papa merci papa Freddy merci vraiment maman so peno moninga na leo na vandi awa wana bina azaki susu aza susu ngaba na obenga ye artiste te na na obenga bila leki na mwasi pour ya bana okota tina makamba ba foyer na biso donc souvenir nanga obenga un souvenir nanga donc soka yo kineti ngana problème na madame nanga donc ya koti yango na kati donc ye et puis nanu na mona mwasa nengo wana te to benga kombantane donc azana biso bazo kanela biso ke le présent masomo mbalo so mona banani na banani to ko kenela na ba vie maesi ye to ko kenela place moko batango balobi so to ke kuna ba ko beta biso po biso to lingi boyete makamoko ele kaka biso ba obika makaba artiste ya lo biso ba ko beta bino ba beta nanga donc mwasa nengo wana ne via to loba to ko so ka ndonwa nengo wana zati donc bana moi so na tika ki biso les 30 wana ti lelo nga ba za bien te donc zo sala nga pe na bien te donc wana ba to bungisi moi si moko donc poto zo Mindondo wana lelo eza lelo te avant oui papa net de groupe salongo Mindondo azala au four et au moulin c'est-à-dire que so ça va fait ça bino il y a un protocole et puis avec bakasi la protocole pour encadrer bateau mutaucho ya ba yambaye donc ndenge bo pesa ya yambela bateau yango na ko exécuter donc avec moi c'est ko intrépide quoi bon maman kuna na sima na moni bofandi kimia mingi na yebi ke boza affecté relation nini bozalaki nango na mama Mindondo atiki biso relation na bino na vie quotidienne quoi bon Gaï c'est présenté maman Wenge Karim Pala relation na Mindondo ezalaki relation na bandaki ya musala na ndenge toyebanaki na musala nde memaki pe toyebana na ndenge ya ba famille azalaki muninga mutu nyonso tunde toza boto yebi matata ya Mindondo azalaki tobendanaki na ndenge ya matata na ye azalaki mutu ya bato quand même kama likambu azalaki mutu aliboso omona ko se prononcer en tout cas ba souvenir ezali belé penza pa ya Mindondo ngai personnellement na zoyeba mingi ezalaki na musala ceux qui n'avaient retard bande ko bande ko reprocher nga wana msuna sina benge na bi Solange na ya moi retard tala likamuna poli nango boba bi safa
si ça non makambo bana kuna nda kina été il faut luka amuna nanga na privé ala kisanga déjà rôle na yo ezali boepo o se rattraper tant to répéter ba ninga ba muna mabete oza vraiment à la hauteur quoi oza déjà le ko aussi oyeba ki lokuna abane ko sala ngo match fois ba souvenir ezali belé mais on a ko tanga yango voilà maman alandi kona merci maman pour la parole. Nga souvenir na zana pour na maman Solange. On s'est présenté na no po baïba. Nga Rosie Muchopi. Souvenir on nga zana pour na maman Solange on a koyi kobosa na ngote. Soki lelo na zana RTNC eza pour na ye. Soki lelo na sangani na groupe Salongo eza pour na maman Solange. Ozaiki maman oto zaiki ne libanda ya biso pour na vie na biso ya banzonzi. Na kobina na ballet tozo bina na ye maman la azola kisanga danse. On a zaka pa maman linga pe na danse na théâtre. Elle na zaiki suna maman te mutamima kinga na danse na ba théâtre ba nzonzi libanda. Ezaki maman Solange Mindondo. Loko azate souvenir à makasi on a ko kotika na tikali na muzaka yango. Oh azaki pe na danse wana na groupe nini? Ballet makasi na ballet national. OK. OK. Maman kuna on s'est présenté. Ngai kombo na ngai Marlène Milena. Souvenir ya makasi o nga nazana ko ya Solange Mindondo. Eza kombo ona jwa kana na kati ya scène. Lena isaye mutapesa nga yango. Nazali ko luka mais ay ko ebisa lokola kombo neza Marlène. Totieka ka leni wana ya suka Lena. Donc souvenir à makasi na tika nango en plus azaki mopaya te. Bisika nyoso ya za ko kende même akomi mukula kiboso azaki mopaya te. Maman merci madame Christine. Ngai Rose Luye na Joana komba joie. On so dabina tanga ba souvenir. Elle était belle. Na kanisi minute opesi biso ekokoka to osisa pe ko lobango te. Solange azaki moninga ponanga tokutana kine pona théâtre awa na Salongo depuis ba année 95 nga na yaka. Tokomaki pe famille makasi parce que na ba famille biologique na soto kutana ka mikonyo sote mais na Solange na kati ya Salongo tozoko kutana presque chaque jour. Donc ndeko ya na ngai sœur na nga na ebité. Bon, ma souvenir elle est belle, elle est mingi. Ya makasi za ya musaiza ya libanda ya privé. Donc maman to perdre mutumoko. Oh lelo aza to koyi pour remplacer été. Donc Solange a kei kombone kei mais ba œuvre sali etikali. Donc souvenir makasi to tike non ka yango. Voilà bandeko batali to landa lisusu misala oyo ba œuvre o mama utukoloba o ndeko na biso Mindondo atikeli biso po ba artiste bakufaka mais ba œuvre na bango etikalaka. Ça va? Bonjour. Oui, ça va. Où es-tu vas? Na joie ngote na retrouver ba dossier na ote papa. Na chambre pour la panzi. Hein? Na retrouver ba dossier no dé finalement. Ba dossier les awa. C'est pas grave. To bomi na biso. To komi na bambo na biso belé donc ça va de vie na biso bomi nango. Yaya nanga mon consilero entreprise mouvement coordonné. Donc pour joindre na musala, est-ce que zo 5 faux documents? Non, oui, papa. Agoba na musala document prêt. Et ça entreprise yaya on coordonné. Il faut lettre la demande d'emploi accompagner la femme de nao ya ba dossier papa nangai. Hein? C'est plus important. On a abandonné sa mise au camp. Non, ça sert à rien, n'a pas d'aboulo kabongo. Oh, document prêt. Papa, il faut une demande d'emploi. Tu sais, c'est la binane qui est là. Comment on a des actes de côté mais on a offert l'option d'ako vimo bimba. On a offert l'option d'ako vimo mandolé, c'est l'option vimo bimba ya. Madame, le comme madame, c'est le quoi comme cause. Vous doit profiter, bah engager you. Si on engage à la poste bien, on va se retrouver, hein? À l'action de l'Ibalo Barambesi, tu as fait ça comme lycée colonias. Non, Mindondo. Et de la rapace, si tu as un cousin, tu as un moine, il y a un noko camarade. Mais on a un grand frère, papa moko, maman moko. Tala, sœur na katika tigana landi. Tina, comment on te passe côté qu'on a tenu, on va nous se laver. Et lelo, qu'on est la maille, qu'on fout ta maille, qu'on ra. Maman, pas on a bilonga loba.
mon je paye 4 mois malamoko. Ah, pour tika makamoko tout ça so ningi azara so besoin d'arrêter 5 jours. Azo les gars bonjour que les gars poto 4 mois malamoko. Na sana. Pour ça biloba au retard 5 jours ko loba. Et là on a les comme le maboko na biso te bobali na ngai ngala ya isa ba reste non, to futa 4 mois du coup, jamais. Non, je risque on la tête. On s'en filme. Oui, bon, quand il y a l'argent, il faut se sentir, il faut un million que nous y a l'argent. Voilà grand engagement comme ça, bon, entreprise, t'es là, t'en fais pas. Parce que jamais. Non, je risque on la tête. Non, je le paye. Non, il faut. Non, mon bonnet, la ABC. Ah, parce que bongo. Si on a demandé la confiance, c'était que tu bongues. Mais là, les congrès, la monnaie, on a beaucoup de monde qui a essayé de faire 4 mois. Bonsoir, après ces 4 mois d'écouter ton sang. Mindondo, ni les sympathies. Au foot, dans le vino, zala mutema pio, zala mutema kinya. Tobongi, ne tobongi, seli, bien que zali sous-souté. Tozala na nyongwanda ou sous-souté, oh my, pour essayer à bopia. Tobongi. Maintenant, on préfère, tous les années, on appelle ça, Bishop Bongoto et Banen Toussal. Tous les années. Hein? Tous les années. Tous les années, il y a appelé ça, on a ma boue. Non. Nzambe na lola sunga biso papa mobala longola baitopi nyonso atie na mutu na ye vraiment bangebele balingwa ke kozwa po tochange tomebile ndako koma boye nzambe na nga bamoye eza te sunga mpenza papa masumu nzambe na nga sumba asemeki na nga ala kokosunga mobali na nga tolongola baniongo vraiment soki aza na kimia te nga kozala na kimia te nkolo na nga yokanga mawako Mama alinga jusque là na yoki yote relation nini bozalaki nango na mama Mindondo parce que azali elenge ayaki na groupe à théâtre déjà naza sur ifé za la kutaki yo déjà et wana yo zo sala na ebité sur première pièce no ezala imona nsoso bezakene première pièce na se présenter za na mama alinga première pièce na ngezala ki na jouer qui titre vie papa okoyeba parce que moi na papa ya liboso papa kwedi nde mobali nanga azalaki papa nyoka nde tobotai na ye mwana liboso ya papa kwedi oya mwasi mwana lene na ye nde mwana nga tobota na nyoka nde première pièce nanga ya mwana titre nde papa okoyeba na ye teta wana alai mwana c'est quoi relation na bino na Mindondo omoni relation ya pasi ya loba omwe ba secret musuba ba ebite menga na okoyeba kwa Mindondo azwanga mama na ye na papa Dudu lelo Mindondo mutu soki alingi liboso ya oyebisanga ayebisi papa Dudu so boya mutu wana ngana papa Dudu tomona pasi tokotelema bikeko na limete po tobondelaka ye biso komi tokendo bonda ke tali bino bwena boy wazalaki kama tata na ye mais nyonso ba papa balobi mpona musala mwana na jamais tozwa ye azali sute ye ata mutu asika ye akolatiseka musala solo bine pona fête po alaki partout nyonso na bandeko na basi baloba omema Christinga ozoloba boye a choc monde biso tovandi sili tomona Mindondo te moi biso tozasu tokufeli Mindondo aza mwana ya groupe Salongo akoli na groupe Salongo titengesa na tikie na groupe Salongo pa kuta biso na sengi toza na respect na bakolo na biso e bandano banda vie kwedi elombe ya kamata musunde ba olanda vie kwedi biso na groupe Salongo tolela aboete biso lela na mawa na motema na kobina kate na ba rouge à lèvres te na biloba loba te po total kana bayana biso lokwa papa zana do na benga pa ko di papa abotanga te ma papa na nga lene ona kute na musala tozala na respect ya kolela Mindondo tokamata Mindondo petete tokamata Mindondo lokwa artiste moko ya pamba te ozoyoka biso toza ko respecter mibeko oyo titengesa na tikaka na kati ya groupe Salongo ke na tango moko na biso asate
totala ndenge nini bamibali na biso ndenge nini bazosala démarche mais soki ekomi toza biloba loba toleka boye tozonga biso tokobunda te mpo biso nde tolakisa bato tu mosala ozo comprendre nayoki mama namoni choc eza mwa makasi me tokokoba parce que faut tokoba toyeba sikoyo corps eza wapi tokende malema mais ya théâtre na batango bosala mosala na bino Mindondo aza comique so ozolanda ozoseka mais na bomoto boye topusana mpe mwa pembeni na ye totikali komona ye place bacomédien mosusu okutani na théâtre okutani mpe na mokili boye azosekisa bino bofandi esika bokoseka mena en dehors ya scène natikali komona Mindondo vraiment kosekisa bouffon ko blague to ndira za olinga ba blague te mama omoni so moni merci vraiment eloko wana beloko ni fete ya biso ba artiste bato misusu bakanisaka lokola soko sala ka théâtre nous soba akopesaka exemple ngai kaka mbale osombo bamona nga na télévision alati mama maputa makambo nyonso tu mais so ye na ndako nanga koya komemelanga kutu makambo oyo ningo osala wana te komema kutu te mpo nga na kolinga bayalanga basala théâtre te alinga yango te naolinga te mama bo inutile moye naloba mpenza te naolinga na ngai te mpo nga moko na souffrir nango nga moko nayebi na ntina nalingaki yango donc Mindondo jamais alingaka kutu baje wana kutu te ntango naloba alingaka baje te mpo bajeune garçon mosusu bazalaka ntango amoni mwana mwasi te batele bandenge bango baza boye aye baje ya banzoto noti mpo asalaka théâtre yo olingo omemela ye baje ya pambala bamonaka biso ata bato moto atalika boye regarde moi ces gens là donc comme donc aza artiste mais asolobeli eloko olanda bango bavantirie ozobenga moto avandi alors Mindondo kote wana azalaka blague kutu te soki olingo oyela yemaka omona place akosala elo bacomédie te mais na kati ya mosala na ye tokosala comédie mais soki esili donc eza makambo wana te okolomema ye makambo apapamba yango wana donc ake na mosala na ye donc ntango ake nango moto akoraplace Mindondo azali te donc Mindondo ayebaki kosala la différence entre personne et personnage. Très bien. Alors, personne ezali moko. Personnage naye Mindondo. Personne ngolomingi ya Solange. Personnage naye Mindondo. Alors la baronne naye. Alors ce qui fait donc ndenge jeune à le bien à cœur. Était à Bisso et Zarabongo. Au bateau sous on veut qu'on confonde des vie na vie artistique. Il faut que ça parle des choses. Si on a une blague. Oui, ça arrive parfois. On peut blaguer la balinga bien à tout le monde va dire bateau là. Mais c'est dialogue, hein. Tant que nous avons un dialogue pas c'est pas la moquer. Mais c'est pas pour ça qu'on a ça tous les jours. Donc Topia a pu attirer les jeunes que ceux qui ont joué rôle comique comédie na scène. So comme on a pour respecter il faut y et ça et y a mais vous pensez que comme Mindondo carapamba boy comme vous monsieur repensez ça été bon Mindondo ndenge ça so côté de groupe manière de groupe salon donc qui na batem na biso so ndenge ça là total ndenge c'est-à-dire moi bizaleli na ye zalaki to beta na moi c'est que place moi bizaleli ne zaki pe moi Mindondo zaka silikaka banane silikaka et surtout eloko azalaki nango akolinga te bana mike basakana na biso alors mutu to ya makasi oyo tozalaki na ye na kote wana eza ye oyo ayise alobi bokutinga na kati ya famille na nga mais soki osakani na papa soki osakani na mama ngai nde moto naza na bino nakobeta bino nde azalaki Mindondo donc akolandela yo jusque na suka ayebisi ngai na kobunda me bino bofandi azali mwasi moko matata Mindondo azali matata penza toloba tosalaki dernièrement topesaki meme itetika nango Mindondo donc soki oluki ye na likambo donc bokomemana kaka na ndenge wana jusqu'à ce que soki ye aza na raison alongi soki ye oza na raison azalaki pene ya kosenga pardon ya kosenga mama limisanga kasi ezalaki boye wana afandi moni c'était une femme bouillante na kokoloba aza sans show du côté musala discipline côté pe côté ya blague ya ko blagaka te parce que ayebi ke musala oyo nasalaka nde yango wana ememelaka ngai likonda tout ça donc l'air ya musala l'air ya ko blague mais na boye na kati ya bato
azalaki vraiment très gentil aza kosokola na motu nyonso me koluka ye likambo te omoni mama eza mpasi mpona kokabwana mpo nde bakolisi biso na groupe salongo nokoperdre motu te vomi tozali me toala bolingo ya biso balobizanga mbongo mezala na bato yango mwene kwa naobe liboma moko samuela nga naza kose prépare na meliti navandika bona mwe bana bayenga boyo sana nzoko bango bayeba na 4 du matin navandi bona mwe bango babenga te po bayebi na koka te namonika mbala moko telefone eleli o bongo olingi okenda ngabi te wana ndako ye ngabi te nazokeno RTNC anakeno naseka moke mona zo olingi okenda RTNC oyebi te ke Mindondo akufi na piqué kawa na mba moko nakoka kite na piqué crise docteur moko alaka bamemila siko na bisina na osaka bona osabo après tango na molimo ezongeli nga na bayebisa pe maboli to po maboli ala malade nzoka maboli asa koma ekuna eza pasi pourquoi na kozana papa kwedi ponga lene na biso na groupe salongo ye wana ya okamata bango ba inga na bashaba koma na koki kozala vie kwedi mona pasi ngalinga na osepe na ba rouge à lèvres pourquoi bokabone ya pasi obilelo na famille atana na famille nanga mais jamais famille nanga bozala ba pasi nanga lokwa bango te na singata lokwa biso mona za lokola Yesu Kristo aye soka babaki na sete eloko groupe salongo ezwa eloko te mais tozana ba critique partout mais biso sali mboko mais kozanga ndeno yo kansilo kwa kokodio kale kabu utema linge sepela te ataki na critique et simba te pona bi atana nzela ngalinga na kobunda bitumba me ba na Facebook yana lo baka ba reconnaître ata nyonso tosali biso na ndako tokotaki toza bolenge tokomba koko makomo mona biso wana nzela ba œuvre d'esprit na biso wapi tokosali tona balupango te tona eloko te mindondo lupango te mindondo ke zero eloko te tosali ya solo mama na kabano bana sima lokabano bana sima bamwate ba mama bazana mais siko ba mama bwe mawape pona bano na biso batutukani mutema oyo kandenge balusumba lobi bongo yebisanga mindondo na yebiseki tala nano nani bana nga mwana zo sabate ayaki okanga bato yebisanga nano liboki ya biloko lingoke na ngwa po bato bali badifo balia biloko ekokende te oyebi soni esali ya koloba tabi te yalinga nakangi bango na biloko balingi bakena wana bakitunga jamais bato bali bana nati tipe pa na biso na association na biso nani azali protocole mama na ibisagi yo donc baki na obala na ngaba osate ya mwana sera donc monique choc tozo eloko te toko mikolo tozo na biso ni obalobake mabelo mobimba kwedi arranger prendre batutel okufaka boloko mindondo eke biso na bolingo eloko te ni ebongo soki ezalaki papa na biso DGT nani Ernest Kabila soki na oki pasi na bino mama pasi na bino peza pe na bakushe ebele moto avivaka na musala na ye message na bino naza sur bakonzi bazolanda émission oyo bakoyoka peut-être pe yano ekozala siko tolobela programme ya matanga comme tel corps bande kufi eza wapi et puis organisation eza ndenge nini ok corps banda to bimisaki yango ezalaki na mama yemba topeseli yango une dimension toloni mama yemba otiango na cinquantenaire corps eza kuda depuis mardi akufaki wana otiango na cinquantenaire et puis bon toyei na programme que tokunda ye vendredi oyo ya le 7 le 10 samedi plutôt samedi comme ça corps tout ça on a stade qui prévu la calendrier la biso puis ministre à sport après biso déjà place dans le stade mais il y a match dimanche il me l'a kobeta na bapaya est-ce que besoin ki moi ba ata moi ba coup de fil moi assistance moko ya bateau oh ya motema malamu est-ce que ba kusana pene na bino et puis
en tant qu'argent à RTNC, est-ce que moi, ma bongisi moko ezali, awa na kati na entreprise na biso na bakonzi na biso? Oui, na lutaki kalami kite kuta na DG, ici programme, et RTNC a besoin en charge, il y a ndenge kaka kundaka bagent na ye okola aza agent mais moi tokobakisa ma honneur na ye biso bisufi bahonneur na ye tozobongisa yango mpo ezala ndenge wana. Est-ce que moi mabongisi mosusu ezali natuna boye naokanga motema mpona nini na ntango biso mpe toza na bomoi groupe salongo est-ce que bakoki mpe kohonore biso te? Mais ezalaki na programme moko bakopesa bino bamédaille non esalama nango te esalema nango te nayebi na ngai te tokunaka yesu kristo tosala nini ebongo na nyonso tosekisaka bato mama bongo assistance mosusu eye te ubie moto moko apesi bino mwa liloba tokozongela préoccupation na ozongela ngo touti kozwa assistance ya mama Olive Lembe akende mpe kotala famille atika epe biloko mais atali pe côté oyo ya banterrement problème à cercueil bani nyonso wana pe ndenge journée wana ekopase atinda quand même aussi enveloppe donc contribution à maman Olive tolobi merci épouse à ex-président de la République madame oyo azalaki na biso assistance de biza maman Denise pe première dame en combinaison na maman Veika. Qu'est-ce que je veux dire? Moi, c'est un directeur à cabinet, le chef de l'État, oui. C'est pas ici, on a maman Denise. Donc, de l'assistance, voilà. Et puis, peut-être secrétariat général, le PCP, et pour assister, si on demande des DG, tout va concourir l'enterrement avec honneur. C'est vrai. Voilà, stade de Penning à Pessi. Son excellence, le ministre un peu à sport.